moni range bandeko bwana mikili bolanda biso batikisa sape bolanda biso kota na Google kota na ba réseaux sociaux vérifier prix ya range so Robinho Mundibu abeti musique a texte disque côté nini po apé range na mbongo ndule na nga relation oui. Mais autre chose la tournée autre chose tournée européenne comme producteur comme non koyeba producteur ou pas mais autre chose la tournée na Europe o ngai na yoto yebo ba internet bolanda ba yebi asali tournée celle ba showcase na ye abendi bali konda na ye on permettre ya sombira tu mabeza bien filé par l'arrange moni si ozotanga komba bana mobo écoute mama misiki ba tokotanga ba ona nté. Ne pensez pas que quand tu chantes avec les R. Kelly et les consorts, tu deviens comme eux. Non. Au Tikalio, prévané, fallait à les États-Unis à tourner. À Kata tourner pour m'empire Kelekaki. Fabriqué à les États-Unis. J'ai des images. Oh, papa. En tout cas, je te dis que nous avons courage au Tchango. Nous avons une image, il a fallu, où il y a un concert, il y a salle vide. Mi-balé, aux États-Unis, à Kati tourner à Zongi. Fabregas a cassé tourner aux États-Unis. Au moins, il y a une réussite. Quelle réussite? Ba plein, concert est simbi, ba petit, ba paye, ba car, vie est changée, ba petit, ba ozonga kisasa. Moi, je n'ai jamais été contre Fali. C'est un artiste que je respecte, très talentueux, qui fait un bon travail, qui vend même l'image de la République ailleurs, comme toute autre personne. Fabregas n'est pas une image en boca. Tourner à Fabregas, ce serait ça qui a fallu mener bisio des gars. Mais fallait ça déjà. Ce qui Robinho voyage na Yowana et Pesaki. Tonga toka production. Comme conseil. Vous en prendre. Ah, ben intérêt GD. Djubu na mai. Ah, ben intérêt GD. Djubu na mai. Non, je connais les joueurs LRG. Robinho est incapable de réunir public na dimension de remplir terrain à GD. J'ai même allé à couper aux garçons, on a travaillé ensemble. Zoa caméra yo tambu sango banda place podium rozala ti na poto suka bat ba ozalate. Robinho na bande lisusu munonanga yango Robinho na talenté prévané. Ba evre na yeboko na studio. Poyemba. Hein? Il faut vibratoire au les témoins. Yo zala wana tango yemba. Oh. Maintenant beto en solo ngara zalakati. Ngara zalakati. Yo zala wana pena yi ayo yemba bing bossa les témoins. Je t'informe que ngam na commissaire Robinho animateur. Nandeni. Je parle sous contrôle à Pino Sebidenda. Na petit na biso chomi na ngweli. Na yebisi Robinho boy toza na kata studio. Nga, na yebisa Robinho boy. Ozo beta musique ki banzembo zo simbate. Ba générique ezo accroché. Kangama na chomi ala kisoko boaka boaka. Parce qu'il faut aussi mbesika succès ça. Nga na yebisa Robinho. Fallait artistes so faut tirer poids normalement. Mais le ko ba lobaki ke na projet na bango za stade na fait buka na mukolo yango stade dinda boy mabele matalikolo et comme projet ko boma batu wana okota te. Moi je demande d'ailleurs je demande lobelika kapona opesa mais na kati lobeli et ça peut ne yokeli yo retourner stade yo saleli et lobeli ngana saleli et yokeli je demande directement na gouverneur avec ça Gentili Ngobila ka annuler concert wana moni to ba mi tema mabe ba posa ba annuler concert ya Fali. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa. Méchant. Mwana bendena idéologique mushipa me fait que mitite partie di nekele oui ba tu pas comme on appelle na ba ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba Touma TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale dit
Bo bakselanga mona papa SKK ba idéologie toujours ya nzambala makolongulu bien ma yasime aussi la te. Na lobaka ina rolata sandal mukolo bana poto tout boko cotiser nga la bana poto inga ya Arnaud Diwaku honorable mikolo bana poto tout boko fana na château rouge boko cotiser nga l'arbre délégué mutumoko na Israël akeko somba sandal Jésus Christ salata mukolo nga rolata sandal boko peleke tije kitiwapi awa na Kasavubu na veni Mpozo na Flat Hotel moko Olegra ça dit Flat Hotel Flat Hotel Oliga oyo toza awa pour la retumba na nani lelo ezane ngwaku balobi bobendela bobanda ko s'abonner na s'abonner te di balobi tumba TV officiel encore toujours balobi toza la pour opesa les meilleurs na biso awa to retumba nani awa ezane siko débat to ko solo siko to débattre awa na confrère na Jérémy Yoka la voix de Kinshasa oyo boyebi tozalaki esika moko bino tu boyebi lelo mutu na mutu sa chemin na ndenga idéologie mais awa to finga te ça juste to ça analyse ils ont permettre pour na resunga bino tout posé par Pierre le monde bossa la confiance vraiment bon s'abonner massivement na tumba merci encore une fois de plus na Eva Tumba Kalombo mukulu pa wani mashi déjà la kini akala troté merci beaucoup na za rozelo na famille merci na lombo mo konza Autriche na refandi sa bongo bossa m'aider balobi bossa m'aider mo kuse ya talo balobi bossa m'aider mo kuse ya talo patron ya Flat Hotel balle de match aux bon la venir mayulu numéro 67 bis balobi maison Africa sosola eza bongo na croisement mayulu wana na sauce est bon côté à ma tête nga pharmacie kimbangu ça dit bon là contrôler tout ma solo tout déjà Jérémy Okota na za okota boss Pablo Kini dispatchante asa déjà RCP là babi boss Pablo Kini le seul el niki déclarant oya kangi ngolo no gouvernement ngolais et ça li bon confiance pourquoi pas sénateur ya Nzambe na fondé pipi le leo tozaki na bino ana kinawa Jérémy Yoka la voix de Kinshasa personnel mon ami personnel le lelo bato ka moi mais nini ça ne tombera jamais toza toujours wana bonne santé ouais bonne santé ouais santé ça passe songolu ouais au moins que moi santé qui timuke moi je te ningana ki mais je suis de retour vraiment de retour déjà de retour la voix de Kin de retour siko na batantu au fandaki moi nini siko lelo to komona siko ndenge culture yo kende et pas no zongo ndé culture zo kende bien mais le kuta pe koti trop le kuta neti ndeni réseaux sociaux et BBC culture mboka à l'époque toyeba que papa wemba asa danger bana matonge bana mukongo na ye lo sopero koti matonge na koma papa wemba na mvuluba muto abeto amonana soko je temera kofi okoti oshwe muto abeto amonana ya were zalaka la zamba kura muto oningana zati gombe bubimba to pia jibe gombe ya jibe c'est-à-dire que so koti gombe na komba jibe na mvuluba muto chombata amonana mais musique lelo koma ya Facebook ya YouTube ya Instagram ya ba réseaux sociaux kili ba fanatique fictif ya lokuta baze bele mutu mo a créé ba compte belé a emara 30 fois mutu mo a emara 30 fois mutu mo a commenté 46 fois et tchendule lokuta succès na réseaux sociaux na balabala oyo kana te na ba robeta ati mais siko wa so nani yango succès ba musicien oyo ba koti lokuta baze belé entre je ne vais pas m'adresser à une seule personne mais musique lokuta ba to ba kobe belé entre autres Robino Mundibu par exemple o apérage na mbonga musique et bon cop ni asala so to kende cop ni so ya sala rapport ndule poto yebele na ndule ndeko ngai cop ni so sala omoni range bande ko bwana mikili bolanda biso parce que ça peut bolanda biso kota na Google kota na ba réseaux sociaux vérifier prix ya range so Robino Mundibu abeti musique a taxi disque côté nini pour apérage na mbongo ndule na nga relation oui mais auto ça la tournée awa auto ça sur tournée européenne comme producteur comme nani non toi koyeba producteur ou pas mais auto ça la tournée na Europe o ngai na yoto yebo ba internet bolanda ba yebi asali tournée celle ba showcase dae abendi balikonda na yango permettre à son mirage mabeza bien affilé par en arrange moni si ozotanga komba bana mobo ekutu mama misiki ba tokotanga ba ona nte muto beta ça succès côté ni ce qui le loba to beta après fali héritier yeti ce que ton yo boya on a même ça débat te après l'année après fali héritier c'est là bien affilé après fali héritier to après héritier fali
Parce que héritier est avant Fali. Faut le bali comme ndenge ba misaki album mukolo moko. Mais héritier bimisa album oza vocalisé na rumba congolaise. Mais Fali pour présenter album urbain, album ouvert. Urbain n'est pas comme bon, il doit comprendre. Moi j'ai toujours dit. Fali Orolia soutient na danger tant robimisa album ya rumba. Oh, autant robimisa tokos dea et autant robimisa contrôle contrôlable album tout. Oyebi très bien. Tangu c'est le banzembo contrôle na succès tilelo. Et betra na bar tilelo na succès. Non, il faut le bali comme ndenge ezali. Tangu Fali azo sala album ya rumba. Na partage la vie wana, c'est un monsieur qui fait la rumba congolaise comme il se doit. Mais tant azo kene na ba UPA, n'hésitez pas à bomai. Sans remarquer. Yango sali ekutu danger lisusu makasi. Akati sisu bibale makasi. Ndeko rangai bibale pepe kala katsaka ngona rumba. Te mesuka ezaka limité. Te pepe kala ezaki limité. Pepe kala asali tour ya mokili oyo. Papa Wemba asali non pona bino mutata mona mokili koleka c'est Fali hein. Papa Wemba tant abeti na Japon. Fallait ça beti na Japon. Ba japonais. Ba koti ba ko ba musicien ya vivre la musique. On est tobo ça la histoire. Fali n'est pas le seul d'aller plus loin. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux mais il y a batum sous et y a batum sous ba se stationner qui quelque part. Ça dit yes quoi hier a commis pe à yo commis Malawi ngana commis na Benin biso to de loin yo suki na Turquie ngana commis Grèce donc na Grèce yo comité yo commis Turquie ngabe na commis Turquie te na commis Grèce ko poni Turquie no to chango danger Grèce na ngabo kitango te mutu commis les pas ya commis le plus important est la musique congolaise et qu'elle est plus loin. Mais quand tu veux jouer la musique qui n'est pas congolaise, c'est bien. Un artiste doit toucher un peu partout, mais pas exagérer. C'est-à-dire quoi? Il faut vendre sa culture. Mais quand la musique n'est pas yango mona rappel rumba, ça dit tant robeta kita tant oyemba na français. O senti ki rumba za la raïs. Oyemba na français. Oyemba na français ezate obimi na musique congolaise. Mais pour na bino passe bon. Bon, est-ce que fallait ça Michel Bosso yembi français? Tant Bill Clinton yemba français, fallait ça na quartier la tête. Vous comprenez? Makitonge bande olangai par rapport à ma sorongo ba période oyo na kilelo. Spoon Makitonge. Tant azo yemba banzemba Fali, plutôt banzemba français. Fallait qu'il na quartier la tête. Et ça neni bo comme ça que mutabanda oyemba na français liboso. Eza Fali. Te mutalo bité que fala bandi oyemba na français liboso. Muto pela asali uniquement album urbain no pela se concentrer dans album urbain, c'est le seul et l'unique artiste émissé qui est Fali poupa. Papa Wemba bayemba oretenani ebele. Na kat album urbain no oretenani ebele. Netini. Ba collaboration belé les seuls artistes émissés congolais. Qu'est-ce que la jeunesse retient? Oya za na succès. Oh pas yebani. Mais ici aux États-Unis ils ont problème té. Maintenant, dis-moi après hier nani sous toi avant hier nani a sala il y a une collaboration moroboé n'artiste moro américain. Non. Oh ya bani to ça la calme. To ça luka artiste américain. Répondre. Nazo répondre yo. To ça luka artiste américain té. Poto comme danger. Papa Wemba comme danger na mo Congo américain té. Papa Wemba a ça la future. Ne pensez pas que quand tu chantes avec les R. Kelly et les consorts, tu deviens comme eux. Non. Otikalio prévané. Fallait à les États-Unis ça qui tourner. À kata tourner pour m'empia kelekaki. Fabriquer ça aux États-Unis. J'ai des images oh, papa. En tout cas, je te dis que ngana opeso ça na courage ko chango. Na opeso ba image ya Fali o ya beti ba concert ya salle vide. Mi balé na États-Unis à kati tourner à Zongi. Fabrigas a kasa tourner aux États-Unis. Au moins ba réussite. Quelle réussite? Ba plein na ba plein. Ba concert et simbi, ba petit ba paye ba car, vie échangée, ba petit ba osonga kisasa. Moi je n'ai jamais été contre Fali. C'est un artiste que je respecte, très talentueux, qui fait un bon travail, qui vend même l'image de la République ailleurs, comme toute autre personne. Fabrice des États-Unis a image en boka. Tourner à Fabrice sur les acquis a Fali menaye bisio des gars. Mais Fali ça salango déjà. À Salango sans succès. Sans succès. Sans réussite. Avec échec. Quel échec? Mon cher frère, nous avons des frères et amis, on a des images, je vais te donner. Vous comprenez? Si quand on fait ça, il y a réussite, il y a succès, il y a plein.
toko lo belangote ote batu commenter ba oseko mabe te Fabregas sali à succès tourner sali à succès na États-Unis Fabregas a beti ba concert na États-Unis to talango na Facebook to talango par-ci par-là to moni ba plein to moni réussite preuve année Fabregas a voyagé pour 3 concerts lelo a commis environ 20 concerts pour ba doit pas produire ça c'est le producteur à liboso aliaki bien ya mi bala ya ali na zongi na dossier à Robinho a outi tourner l'Europe Robinho a outi tourne l'Europe pour garçon mozo luka kanda sikoyo lokola aza musicien to créer yango to pesa ngo elengi ya neni solana vient na bino na boîte na zala na vendredi na sala na ngamo showcase na ngamo we elo ya to sa na biso loko na biso et puis après ça ne paye pas wana yo mto lobby ndeko na ngai oh yo wana yo mto lobby que ça ne paye pas comme c'est le quoi yo kana biso lomo soki Robinho voyage na yo wana et pesa ki tonga to ka production comme conseil vous comprenez ah beta intérêt GD jubu na mai ah beta intérêt GD jubu na mai na beta do beta na beta et rozala jubu na mai je connais les joueurs LRG Robinho est incapable de réunir public na dimension de remplir terrain à GD j'ai même à couper aux garçons nene na mboka au sali musala munene on a travaillé ensemble zoa caméra yo tambusango banda place podium rozala ti na poto suka bat ba osala te bat ba osala mo liboso to finani aw mo liboso aw ba osengo zakari mo bachaka caméra koto yo ko tambusango caméra boyi Robinho est incapable de faire ce qu'il dit parce que nous sommes bino tout wenge bino tout cla wenge boza contre Robinho sur base ya nini mabeni no lobby na ba vene ya wenge parce que mona wenge yembi na wenge musique maison mère nini ma ba lobby po bo zo bata ya kofinga ene bozo traiter na ndenge bo traiter. D'abord quand le potier parle, moi je suis Jérémy Yoka le potier, le père du moment héros vivant et historique. Dans tout ce que j'ai dit, un gire est raté. Ou alors il faut retenir un gire est raté, mais j'ai des arguments solides. Robinho, par complexe et par flatterie, parce que Azol Luka, featuring Nafali, au nom de featuring Nafali, il prend le luxe de déconner na ba vie na ye. Comment? Voilà. Voilà, na comme très bien, c'est un peu ce élément. Quand quelqu'un dit que la stade de martyr, il y a qui kakawera na jibe, ça c'est craché sur c'est craché sur Adolphe Dominguez ou azana Evre ya nangote c'est craché sur Blaise Boula ou azana Evre ya nangote bat musu ba retourna bana lelo ba ko ba Evre nini yango za expliquer Adolphe Dominguez a l'ambé so voyage ya Mosaka a l'ambé so voyage ya Mwamba a so voyage ya Kotokisa ya Bouillon ayembi ba voyage na sorte tout etikala voyage ponini okasalanga boye etikala Adolphe Dominguez ayembi so banze pour ba maniata abeta concert moko lobby Adolphe n'a pas chanté public nde yembi so bandika ka bolinga sila kiteyo okei atiki micro public et continue pas okei yo bisinga te ce sont des œuvres des chefs d'œuvre Blaise Boula ayemba nze moko na ba chale Yoba chale na yebozali kitoko mama 20 ans na latisa ya Diodene. Vous comprenez? Après biso tout mboka mobimba le 8 février, le 14 février tokenda ko luka Blaise Boula a robeta côté nini po atika nzembo moko mona ngo Saint-Valentin. Robinho ana nzembo te. Oyo batu bako yoka lelo. Est-ce que bana lelo ba 15 à 20 ans? 25 ans, est-ce que vous en avez un Adolphe Ayemba voyage, Moroboé, c'est les bois Yemba, voilà. Non, on est venu voir, revivre les saveurs du clan Wenge. Tu as dit pas comment Kakawera na JBT, ce sont et ça propos na ye ça engage lui et ça propos pour cracher les grands n'a pas sur les membres azo déconner Robinho a lobby que
bon nakata wenge on pour ne pas terminer chez Nadof na Blaise Boulon ndeba tsuba na ba everté ba manda bana banze moko Ibrahim Jamaleke ba manda bana banze mo Selina. C'est-à-dire quoi bébé prince té c'est là té le beta wapi denga Selina na fête nini mo boye yo pe ba té fête mo ya mariage ba té lio Selina ona ba té yo ba chale ba té yo voyage na fête nini lelo non mais oyoka kuna kulumba simba kuna oyoka ngo na ba eratarate té so denga zela salisa yo so wenge nini ona ba fête ba beta kati lelo très bien merci beaucoup edenga non nangito kena désordre té to kena désordre té na to kotsa o pesa pa me tourner sur la désordre té c'est ça repesa po o kotisa mais le kotisi na koti wana oyebi lelo ko kende fête ba betelio nzembo lokola nani c'est quoi la chanson boulete ezate po betaki na nzembo wana tende qualité nango kufi ya boula na bina tongo ya mbinga na koseka eleki banze moto betaki na fête na bino mais yango ebeti te zaka DJ sala ki choite mais mukolo mwana yo avanda yo ki boule ubona ka mwana ngako okopete mwana yemo atangisi ma ya misu oli kamnini boy eza ba œuvre ba Selina omoni soko zu mwana abando okola ba peut-être so ba 15 ans 16 ans lelo ba 20 ans so ayoki Selina avandi yemo so ko calculer na ki 20 ans na ye na mo vie ba momi akoti abando ko baka basi ya lelo ba komi ko utiliser biso en désordre je dois reculer pour ne pas place la côté lima bana pe basi c'était yo loba yo mtolo ala to calculer ko yo ka Selina ta fan d'année akota yo ka Selina non moi 20 ans yo ka Selina edenga mutako sauter kolobate mona moko oyebi eza na place eza na biloko soto yoka na circonstance na vandi place moko boy na yo tala papa Chenzembo lokola moyeto sola trop ezaki te po yazo travailler nzembo wana ekotinga et sur place tango ozo comprendre mwana mwasi a 20 ans ya 22 ans ko prendre via mibale belé na ko bebisa pe vina nganga moko mobala vina ngaka ko lekana parce que nzembo d'abord eza message na kulumba badala oti lobi okoluponela ka message eza côté ni et puis Robinho c'est un faux chanteur je parle Robinho ayo yemba te so ayo yemba te ngaba besoin wingeta très bien il faut pas oublier que le roi de la forêt c'est un grand formateur. C'est un grand formateur. Robinho a un talent. Asili saka pe formation te yango moni a échoué. Ngam na commissaire. Le seul artiste misé congolais abimika na vocal moko mais abini ça. C'est Robinho Mundi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Le roi de la forêt. Kosala kabla gete na bolingo. Osopo ekoki ko boma yo ka vocal moko le bima o sabe quoi. C'est là. Asali est vraiment ko mais so ba repesa ngo maboko. Osoko pana. Pas akina talent. Nazo ya alongwe. Akina talent pe na chance. Akomi ko beta. Wenge pesa ke no moi chance penate. Te wenge pesa une chance. Te pesa ka chance. Pesa une chance te. Anga mata na podium maison mérité. Yali parangu bate c'est pas tout le monde ba mata. Fali. Kasi poza la chance na talent. Fali te. Yemo na talent na chance ngo sala ka zala na podium wana. Te. Sa talent sans chance nga zala wana te. Robinho na bandeli susu. Munora nga yango Robinho na talent te. Prévané. Ba evre na yeboko na studio. Poyemba. Hein? Il faut Ibratora aussi les témoins. Yozala wana tango emba. Oh. Maintenant beto en solo ngara zalakati. Ngara zalakati. Yozala wana pena yayi ko yemba bing bosse les témoins. Je t'informe que ngam na commissaire Robinho animateur. Nandeni. Je parle sous contrôle à Pino Sebidenda. Na pesi na biso shomi na ngweli. Na yebisi Robinho boy to za na kata studio. Nga, na yebisa Robinho boy. Ozo beta musique banzembo zo simbate. Ba générique ezo accroché. Kangama na shomi ala kisoko buaka. Parce qu'il faut aussi mbesika succès ça. Ngam na yebisa Robinho. Robinho aboua ki to mili banda. Shomi monique ba comment Congo ba clean nyoso. Patron ko boua ba clean ye. Yango yembela ye. Chana nu boye tikela nga pena boake. Na la soko boaka yo ko bokanga bilo nanga. Oso comprendre. Ngam na yebisa ye, il est conscient soka aza alobara sincère, ngam na yebisa ye boaka. Côté sika succès ça. Et puis ekei maintenant on a comme likolo te mais likolo a somi comme sakuna mokili animation eza mokilanga nya Bill Clinton. Eza mokilanga ni ya Tutu Kaluji. C'est vrai à ça ba animation ezo pesa.
ndenge na pesa ki chance conseil ka ndongo ndimi ezo pesa oh te ezo pesa o ya kasi mais yebo te nanu ndeko na ngai nanu Robinho akomi na carrière te ya ba ko payer ba range ya ndenge yake no pire na ngai tamsu boss Ibra sali pe likambu on ne sait jamais non bilo to somi to kana kisa to bim kisa ndé tambolaka okoza po payer no range eza ekoza la payer epave ya range ba tie moteur à Prado to ebi kisa ndenge fonctionnaka mais siko ko espèce biso to liamba to ko so masko ba mbongo na biso musique te na ndenge musique yango moko mwana na zimbongo so ba biloko wana te. Merci beaucoup, comprenez que tous abongo Jeremy Yoka. Merci Tika bongo nafani sabongo Ferre Bamanisa, balobi Ferre Bamanisa, Nzamba Banzambe Mokonzalion, motema batuanika Morodina, moi si Nzambe nakata Luanda wana. Merci beaucoup. Nazo recommander ba tournoi nyonso. Bato tout bolinga la bonne musique bolinga musique chrétienne, bokende rapidement na Remangol TV Canada, bokende bo s'abonner, boyoka chanson touche pelnati oyo frère Ale Wakanke, Nasser Lormo basali featuring. Frère Ale Wakanke Nasser Lor Mbongo basali featuring titre nango za touche penalty album Elubu Yankolo au frère Ale Wakanke aza préparé et koya bongo très bientôt na Ale ozo combat disque Elubu Yankolo il y a des bénédictions il y a ba adoration bani Elubu Yankolo ya frère Ale titre puis petit danger Elubu Yankolo très bientôt koya bozango bongo na Ale Wakanke officiel maintenant bokende bo swapena audio na Remangol TV Canada toujours continuer bongo na Jeremy Yoka lelo komona sangana ya wenge est-ce que ezali pena moment il fallait ba sangana lelo to c'est le gars qui no po ba venir ba to ba entre autres ke ba comme na ba aussi là yango mo sara to za to kanga biso liboke to ba na biso sana biso to beno yembela ba to bloka kala et voilà une bonne question na répondre au bout wenge e kabwani plutôt e sangani lelo par rapport à ya posa na biso public on voulait revivre Ouera, JB, Emilia, Manda, Adolphe Dominguez, Blaise Boula sur même podium. Et ça, le Bambou les Belletti, 25 ans, petit Bakoli, Samuel a 22 ans, Lelo. Oué, tant que Kabouani, 3 ans près, Bissot de Boti Petit. Mais 25 ans, on a bilingue, Bissot de Monaki. Et ça, normal, c'est le moment. Ce qui est le moment, c'est là qu'il a noté au stade d'Anengue Tournate. Ce qui est le moment, c'est qu'il concert à $300. Billet comité 500 et ngé simbate au moins que bato mbongo mboka et puis tous les leaders ont compris que bato tout ba bato na biso te bana no ba fanatique a wenge ba fana wenge après ba sympathisant na biso to sepela na yo mais toi non ba fana wenge parce que notre jeunesse a été bercée par wenge et ça ko ba peut-être so ba lelo ba 25 ans kita bana no ba fana innocent balume bana ba fana ba guess mawete ya ba fali il y a ba faire vous comprenez après ba ko encore un peu il y a héritier vous comprenez après ba ko un peu ba fanatique ba petit ba ko longa na orchestre ba fali plus tard bon pour ne pas dire ba petit ba master o ba longa na orchestre ba fali orchestre ba nani plus tard ba ngo après ba 20 ans ba ko ba leader ba petit wana ba sepela na bango so tango na mutu mo boye na époque wana je suis en train d'imaginer par exemple Mbassi à ça le mouvement na ye na ba 2037 Mbassi bourgeois na 2037 ça comme leader a comme ba faire garçon mo siko boye il y a 50 ans to ya 42 ans na ba moment wana ayo kabila Mbassi là a tia makambo a fanatique Mbassi te a fanatique fali ya innocent siko aza sympathisant de ya Mbassi ndenge biso to ba fanatique wenge après to ba sympathisant ya ba fali ya ba innocent bani idéologie yango est-ce que ton wenge bandaka yo akina je ne calculer ton wenge botami te wenge na bandana te wenge bandana neni 82 ouais. J'avais 2 ans mais oui comme musique wenge ta oh papa déjà toi na ngode ya boyo wenge ta bandi non tango wenge bandi mais tango wenge wana wenge tango bandi ya 82 wana wa bana bandal babeta ba quartier na bango ba louer ba instrument na pusu ba ko betara ba selemba et consort mais tango siko wenge bandi ba futa na ba 89 j'avais 9 ans na ba lokota jana be yelengi da ebida koyoka nzembo ko binango na ba fête bo bini ba mbiola oso comprendre et puis dans ça dit to mata pela to kola na wenge ti lelo pe to nuit na wenge mais est-ce que lelo komona bon ko sangana moi réconciliation na eza nango bien mais batu misu pe ba tangisa pe suyer na bango na kata wenge
ope batia mokolo to na bango entre autres ba Marie Paul Motayavu ba Aimé Bouanga ba Zing Zong ba Lades Montana ba se belé ope batia pe mokolo to na bango nakata wenge. Mais ce qu'on quand on parle de la réconciliation, soit réconciliation, et ça quand moi quelques têtes kaka pour jibena wera bango ba bima ba danger bango nde yango ba bendani ba bengi banani makabayaka et tout mais ba bossa ni keno faut ba chicha belle sipe ba zala ba rikoko bulambemba okutu mutali bosso akenda poto avant liboso wenge bazana wenge batindie ne lo mo ya mbata ameka sur ekota ya keipu aleka akoma miki la va ba jibe wa wera. Mazana kina wa me ba bengi même pas. On répondre yango na question moko simple. Oyebi filmo Pamela wando saraba Marika pingana ba china muji ba Marika pingana ba la joie aza ayaka pe lingala facile. Soki lelo ba sangisa lingala ba sangisa bino tout bato lingala facile akala. Beaucoup tana na kwe moko boy. Ba benga pe Pamela wana. Babenga yo, babenga Marika pinga, babenga Fiston Boko, babenga Gelor Membe, babenga Vincent Okama, ba Jerry Bolima, ba Thierry Landou, ba Jimou Kendi. Ba Pasteur Bwana. Babenga Pamela te, oleka na lingala fasi mosaki nini. Oh, Marie Paul a lorote. Ayemba non, Marie Paul wana fait la biso. Ayemba te, na wenga ayemba te. Anifa Koufi, comment on peut te bager, il pas ça la speakage. Si quoi ba juste speaking ya Marika Pinga. Ba chepe Anifa. Tout ça bon. Mais à quoi bon qu'on parler avec conciliation? À quoi bon conciliation? Attends. Moi t'es conciliation ça pourquoi on embête à bongo? C'est pour te dire une chose. Il y a le but. Attends muto. Ba ça la moté po. Yope ozalaka na wenge. Laissez-moi terminer. Baso bato so tanga bazina wenge to wenge seyina nu bana quartier na wenge o tokobi kolanda eza bilo mbale kesani roi Pele Motayavu wenge na kolanda après na ye na wenge eza moins que Manda chante exercice Manda chante ça vocal moko na kala ibwingi Manda aimba 3 chansons na kata wenge banzembo tout et ça succès vocal nini o ebimisa ezaka Otoremale makasi et ça vocal wana. Mais à part yango, azana deux autres chansons yemba et dominant et beta qui peut na concert na bango. Maintenant, laissez-moi terminer. Ayemba cœur a dominé cœur. Ya nzembo mobimba. Et puis nanze so ayenda sala ba dièse quoi. Vous comprenez? Maintenant, ça l'exercice. Lukama Samo Boekaka tunaye vocal à Marie Paul et ça maman na boulot faut yo quand pour pour Marie Paul ça vocal mora wingi mais et accrocher qui était loco là wenda ça la kora et accrocher ne monter à ça la vocal il y a bien peu à ça entre 3 vocaux si je est-ce qu'il faut looker là ça 3 vocaux pe à ça ba lead te waso faut looker là faut looker là na nzembo ngona omoni ozala osali nzembo osali lead na nzembo to ala no bara bandal mais eto comme orchestre Zaïre roi azaki lisuna baninga te preuve no mona ke roi tabalo ba ke roi na ko beta wenge alongo na ye ya ko atakine baninga so ya ona so ya orchestre ba ne ko atakine wana yango nesko so beta concert yo beso yo créateur na feme totana no yo beso obenga batu. Parce que moment où tu bengi sa wenge, et ça moment ya roi, et ça moment où tu roi sa longwe, asa makamuna ye moko. Ye pas luka producteur ne abengi sepe, atana imika. On se comprend. On ne veut pas critiquer vieux Motayavu, c'est un grand chanteur à Mboka, à Sali Makomine na Katamboka. Mais pour un projet à wenge, projet c'était beaucoup plus pour na après bato bazaki après bango. Net fait na biso Aimé Bouanga. Grand prêtre. Mais c'est l'option luquel en nzembo mo bonga betara wego za difficulté. Nengo ka kana isolo véritable fondateur ya wenge c'est Aimé Bouanga. Omoni ba eloba doit comprendre raté. Aimé Bouanga. Fait l'option Aimé Bouanga asa fondateur. Mais ya wenge wa 1982 wana. Mais wenge oyo biso to landaka. Wenge biso to landaka. Ezali wenge oyo bande koboyo kalisa po ya wenge muzika ezalaki mokolo moko e na dibamboma Didier Masela
Waransone jibe piana alemaka baba sangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Domingezi sele bula bae totombola mouvement do wana ba vie bazate batanga bango te ba réclamer pe te c'est-à-dire to sakelo mo belo ba na TikTok na la classe to sakanaka mais quand on décide que tout ça que le mo boye ya to pour ba vie na biso bango bazaki lisute et si on pense que Marcel fondateur Jibem Piana président, Talou Bouangé vice-président, il y a Tata, et les autres. Allez, bah comment on se passe, mandat, il y a Betty Blo, on a épé mandat, il y a c'est fini. Donc, tout ça, on a un problème, c'est un camarade, mais dans le projet OYO, ils ont beaucoup plus pour nous depuis 1900, ils sont ti nati. Merci beaucoup. Tu as pratiquement na souka. Non, non, tu cité. Ça dit tu cité. Tu as pratiquement tu cité. Il y a un sur la mouké. Stade d'Ango. Où est ranson à bêta stade de Martirwana et c'est la tour de contrôle Tina pelouse Libanda. Idem Jibem Piana. Mais le lieu à Bango mo basangani. Tant bazapé ouengi à 4x4 wana. Ma bêta martirté. Parce que le lieu Bango basangani. Ba yego bêta. Batu ba yeka na cadre que wenge to mona su jibe na même podium mais ça ngelo ka sikate po jibe attaque ne bakabona bongo baza zape ba même podium ba yemba pe na ba même podium et tout banze mpo ya kala na ba circonstances mo boy mais ya keo pena ba se réunir bango tout mais résultat ba pesi biso c'est comme si vraiment et comité atteindre pena objectif te ndenge to bande kozela ngo. Non, c'est que les gens oublient où est Rabeta Stade de Martyrs 4 fois. Il y a ba plein papa chéri pendenge moko. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que vous oubliez que Bino Bossala est campagne à faux contre le concert Wana. On a tout ça campagne à faux pour gagner nini. Non, est-ce que aux autres se rappeler papa chéri toi outil la Sénat, président Sénat le président Modeste Bahati Lukwebo Ayami Bango n'a sorti naé, je ne sais pas c'était qui, un collègue journaliste moi Atuna qui est. Et ce concert en Ozala et pourtant c'était à la veille. Concert les 30 mais les 29 va poser la question est-ce que concert est Ozalaté parce qu'il y a eu des rumeurs qui concernent les annulés, annulés concert Rwanda, pour le Bakoufana Est, campagne, mon sale campagne de Salamakinase. Il faut le balikamne ngezali. Mais à part ça, et ça réussite totale. Et ça réussite totale. Plein Wana. Déjà campagne de Salamakinase concert aux Alaté, mais Batou Bayekak. Et puis Batou Bakoti 10 heures concert bandi 20 heures. Donc Batou Bazeli pendant 10 heures, bon c'est l'artiste des Alaté. Et ça Wenge, c'est la force. Mais ba place à vidéo, il peut belé. Oh, dans le bien. Nanda Nzambe fiston beaucoup Nanda Nzambe na ke no vendre la cima cher bango ba beta et tonda partout tina Nanda Nzambe va vendre la cima cher bango ba beta ba tonda partout je vais te répondre tant on a beta zo tonda partout et zala ndenge nini rappelez-vous natanga le roi de la forêt par exemple tant a beti à laquelle le banderole la cima zagité ba katayi ba banderole siko oyo bachaki écran géant na ciment. So on a fait un ba sing écran géant. Même on pas ça mon achibe. Le ciment podium. Le liboso peut ba place vidéo là il peut le liboso place na non. D'abord il faut retenir une chose. L'état boya qui qui l'état boya. Laissez-moi t'expliquer. On doit savoir une chose. Tout en respectant Mibe Kwamboka. Sinon, tu vas ta Pentagone. Na stade de Martyrs, pelouse est comme une pelouse synthétique. Ce baby, il nous faut encore des millions. Est-ce que Soki, ils ont qui récite total succès au Bango Basala, au Bango Baki ba danger. Oui, ba danger. Mais ils ont plein même papa. So bat ba belé, full wana itondi likolo na 7 tours de contrôle. Ti wana c'est papa bat banga ba kota kaka to ba bongsa sima. Mais bat banga kota wana. Comment tu comme la récite totalité. Et ça qui est autre temps autre mec. Na bandeli lisus. Té autre mec c'est ça té. Té autre temps autre mec. Ça va mwamba. Lobby na salle exercice moko. Na koti chang. Na kiti yolo. Na ye batongi. Na koti gombe. Partout na oleka. Na yoka banzi ba wingi na bar. Le monde a été bel et bien redémarré. En quoi? Redémarrer en quoi? Musicalement parlant. Musicalement parlant comment? Toi ça la gentil. T'es redémarrer na nini? Redémarrer dans le sens que papa yo ebi ko redémarrer mo le seul muta redémarrer monde ya Nzambe. Yo redémarrer monde par rapport à quoi? Non, le monde ba mindele ba yete na nini ngo yo zo ba redémarrer monde.
na succès ce qui pour ça mais faut moi ba tu pena ba futi ba bio ya ba mindele ba ye pour mambango moto bona biso mindele ka ba mindele mi bale mo we ba filmer kaka Ah, on va dire que mindele ba filmer yo ba ba ça qui biso ke yo ba ba ya biso ke sport roleka oh na tranche boy so ya ligue des champions to tike ko mona ngote oh non e ko sala ba streaming et tout to tike ko mona ngote motiki ba ko mote monde ngai no redémarrer monde ne réinitialiser bango au moni elo comprendre ti yo moko au contredire après côté liango lisusu mindele bazala te ka mindele bon mi balé OK c'est mindele balaki to avancer mindele mi balé ba yeka na cadre couleur ba filmer ka ici ba yeka na caméra OK biso na cadre de dessin bon ba na cadre ya motiki ngai no redémarrer te biso to na cadre de dessin bon ba na cadre couleur kasi couleur il faut ko tara dessin pas dessin comme kitoko donc ici kami balé na bato bazala kami ba yote yo mo na te couleur o mo on la futi ticket te ayepo na cadre ya couleur boya mais nous savons on va le conseil non couleur parce que biso ça qui dessin c'est la couleur mundele na cadre couleur mbalamo epesiti sortie médiatique il y a papa chéri na bosolo la politique a nié 5e génération ezate ni ne ba au 5e génération et ça la biso to salate et c'est belé la rotanga même na misapi o bango pe ba sali nan te bango ba sali ba jibe ba sali ba wera tokende Bill Clinton a presta en 2012, Cannes Gabo 2012. Il y a un hymne national. Nakata Stade de Martinique. Cannes, il y a une chanson officielle. Il y a Cannes. Oyo, Ouera, Jibé Baba Grand. Babenge Bangote. 2. Fali Poupa a presté na Cannes 2022. Na Banzembo na Emoko. A sali playback, a tie micro boy stade mo mezo imba Banzembo. Jibé na Ouera baza vivant, moro tayaki. Ba bengi ata morote moteke siko mo tangolo bake o ba bo sabiso salate moteke déjà wana déjà e calé là bango ba tika ko benga ata morote na ouverture ya Cannes net monde Cannes eza mondial presque eza miroir o bango ba danger ma benga bango te edenga donc tangolo binga na lobité eza question na tout ni après na tango solo bana welité donc tika na répondre si toké le roi de la forêt abeta na stade ya Cameroun wana yemo na maison mère na yi asala plein à craquer na Cameroun wana. Mais il faut retenir une chose. Ce n'est pas le nom de l'événement qui nous intéresse. Mais c'est l'acte de jouer au stade en question. Quand on dit Cannes, il y a des gens qui ont mais ils découvrir yo na ba yebi yo pe ba moni yo azali abeti to betero maboko. Mais o ezake ngane na yeko beta na stade ngo. Na orchestre nanga. Batu basokoli na bandako ba parole mafuta bache ba parfum bache stick balati bilamba ba futi ticket ba koti stade ba tondi sango po ba yeko tala yo ndoza danger asalango stade Boani ouais asalango ba stade belé na Cameroun wana papa chéri asalango te ngara senga batu eloko moko omoni lelo oyo to sana période ya te denga pona Cannes tolobela Cannes te tolobela so Cannes ba wera ba vivant c'est comprendre pardon ça on comprend ngalité Cannes eza événement ya ngani basali camarade na yo azala kuna camarade na yo azala kuna moni po benga yo moni po bengo po ba mona yo ke no oza aimer musique no kota partout pas yo kako ba ko benga ka n'importe qui te ba bengi po aza fali po asa makambu o lelo mukile mona Zakari Mwamba oyeba Cannes ya Gabon 2015 si je me trompe pas ya Gabon ouais 2015 ya Gabon oyeba mtabeta a beta officiellement na kati il y avait une dame a ébanité d'Afrique mais oui ngam na lobi yango yom to loba ebani ta yebani te ngam na lobi po ba benga et porté eza choix wana eza porté na ba organisateur alors ba organisateur eza banani qui était l'organisateur il y a Cannes 2022 c'était 2021 je crois ça dit Cannes 2022 et tout alors qui était à l'organisation qui pesait par rapport à Cannes na fédération camerounaise c'était qui Samuel Eto'o. Qui est Samuel Eto'o? Samuel Eto'o Solana Kofite, a Solana Werate, Solana Jibete. Non, Solana Solana Fali na Ferrete. Yo so confondre une chose. Il y a non, que je termine. Il y a une alliance entre camarades et amis. Samuel Eto'o c'est un ami à Fali, mais c'est un camarade de Kofi, camarade de Batutu, mais c'est un ami à Fali. Qui est un ami? Ami à Zamuto Kabolaka.
na ba vérité na banzama na ngana koyebisa yo camarade za mutopesa na mbote to solola to yebani na to ba ko prester ya fali kuna ezande camarade na mutabengisa ye eza secrétaire Merci tandis que ba stade wana ba wera batondisa yango ya kante ya événement ya nganité l'événement s'appelle le roi de la forêt et son wenge musique à maison mais ba sokoli ba futi ticket ba kota kata stade comme fali pour passer événement na ba stade Boani na ba stade belé ya Afrique wana ça doit être fali pour pas non. Moi je ne vais pas déséquilibrer Fali. C'est pas la moindre. C'est une grande star à Katamboka. Mais quand tu me parles qu'après ça, ça doit se faire accompagner par image. Laissez-moi terminer. Ça doit se faire accompagner par image. Par image, au bête de stade, c'est bien. Mais image, il y a pas tout cas assez. Na ba gradin polele. Wana te. Ba wera ba tondi ça na ba gradin na ba se. Yo mona ba image ya Fali ba gradin polele. Mon cher frère. Merci beaucoup. Olobi keno Samuel et Thomas tanaye asala ka bengi. Ba yo bengi se lisusu. Ba bengi se lisusu. Na ouverture ya stade Boani Abdallah Ouadé plutôt Abdallah Ouadé na Sénégal yebisa nsuko kamane suni na Sénégal kuna pour ba bengi ça ya fana na deux grands présidents Macky Sall na Paul Kagame adine na bango ba wera chibe ba vivant edenga mais pendant que Fali prestait au Sénégal papa chéri azaki na Guinée et pas président Guinée. On a concert privé babengi yo mais président de Bengi c'est privé. Je ne disconfais pas. C'est producteur. Babengi si ba légende d'Afrique il y a football. Parmi les légendes il y a celui qu'on appelle Abdou Diouf. Abdou Diouf qui fut le fils d'un ancien président et le fils d'un ancien président qui pèse le football na bango et quand il pèse c'était un ami à Fali. Yo évité. Abdou Diouf était là. Elle a du Dieu. Surtout quand on ça Fali. Merci beaucoup. Non, non, sauté. Na vi balé otangi na l'accès ba master na yi. Auti ba festival là. Abeti le festival là. Festival. Non. Jibe wera bazaka. Likamba festival ebisa nomba lebele. Ba le roi de la forêt ba beta pera producteur kamati mbongo afuti na salle. Afuti na stade. Akamati avion atindi batu orchestre mati ekei bobeti batu bafuti ticket po batala wera. Festival les années, je suis paru par organisateur à festival. La salle festival à Mouné, festival national de Gungu. Il y avait même des Chinois qui venaient. Mais ils venaient comment? Na festival nous sommes au Kili et Zaraba site nango. Na kata site, artiste ba postilaka. C'est ce que vous oubliez. Fallait connaître le circuit à postilaka na festival. Ba c'est no futa ticket no koma awa. So combien wa biso to chambre. To peso mutu ko tambla nango. Ko lia na yo au presté, après production, tu peux quitter. Et quand il vient, Batu Bayeli non seulement, la norme Bayeli non seulement Fali, Basusu Bayeli Kumbagaolo, Basusu Bayeli Ngayi, Basusu Bayeli Yo, Basusu Bayeli Fali, Basusu Bayeli festival par rapport à en plein festival, ne Bayeli bien ok. Et puis Basusu Maramba bien, Yaye et sa victoire Mounene a profité à la Kissé Longinae à Kitaki. Batu Bayete porte Fali à danger. Batu bayete po ngana danger te bayete po festival o epesa kabiso makambu biyo po ye otekisi elongi dans un festival ba postilaka o postuler oye o prester ok donc comment na mutu na festival to longola makanisho biso zana ya ba bengi c'est le festival boye c'est ka danger te na festival d'abord batu ba postilaka na o postuler on se ko ça danger o mona ke 4-5 fois ba on va comment on a été yo faut ça la rapport au pays sa moto na festival que pour ça danger pour ça musique bien ba bandeli mais fallait azana festival mo tatamboli 7 fois ba festival les a apostila anoro yaki au prestaki bon anoro to retenir yo bon te anoro yo te to sope ba tumususu parce que ba postila bo za bo s'inscrire 300 personnes mais ba bi bon on a 300 oyo ba to pesi ba condition na biso ba accepter yango fallait quand même parmi bato ba accepter ba condition ba dinga ba ba chakra ba festival yango kendaka. Le lobby Fali a bétar na ba poto na même netu laisser l'artiste monsieur congolais o azuli ba musicien na ye visa ya 5 ans o izala te na wenge ya danger wana ba sala tata ngwa tati na ba musicien na bango ba ju visa ya 5 ans ba artiste ne ba bongo ana plusieurs en tant que la roi ndeti mo mini doki moko te eza mini doki te ça doki ça doki ça dit bien ya ça dit bien ya faux ya bien ya faux ça dit bien makasi. Ah ok. Pour banoko sikoyo goza pena ke orchestre na gisa sabo répéter na bino mais yo ki moi malaise au demi kilo aussi son zongi mais quand même zelo ga féliciter. On s'est félicité. Merci beaucoup pour ton dimanche. C'est bon. Ngai nazate ke chomo boye André
jomo ya haine aya koboya makambu non on doit encourager bambasi siko na minute boy donc ndazara pepele la poche ba yele ba peto ba osa sécurité mbasi botika yebo ba obete mbata mais donc wana hein donc wana ça dit bakela donc ambasa ozore gogo mais donc te bolo yanga ozore mbata mais donc na yende basimba te yo sala liboso sécurité donc pas après mbata no ko payer avion à des assoirs mais c'est donc pratiquement la souka fallait pour le 29 octobre na stade de Martyrs on retourner stade de Martyrs il commence stade de Martyrs na lobayi na lobelango te pourquoi parce que fallait les artistes sauf que poids normalement mais le ko ba lobaki que na projet na bango za stade na fait buka na mukolo yango stade dinda boy mabele matalikolo et comme projet ko boma batu wana okota te. Moi je demande d'ailleurs je demande lobeli kaka pona opesa mais na kati lobeli et ça peut ne yokeli yo retourner stade yo saleli et lobeli ngana saleli et yokeli je demande directement na gouverneur avec ça Gentilin Bilamba kala annuler concert wana monito ba mitema mabe ba posa ba annuler concert ya Fally ba mitema ba monike a retourner stade de Martyrs il pleure oh bilo lobeli pleure bon mon score pleure yo a retourner stade de Martyrs yo bozo bundisa mais simbata Fally pas sur la likolo Fally pas sur la likolo na yebi sur la likolo c'est ça qu'on comprend muta sepelina mukanda ezanga ça dit son landing bien au moins que côté à encourager on encourage côté à refuser tout ça on a peut-être pas alléluia mais si moi je dis ceci par rapport à ma propos pourquoi pas le concert ya Wenge on va nier ya OK ya no sakango déjà concert à Wenge c'était une fête ça se voyait et puis mais Fally pour ça sous fête ya carrière na yé depuis embrasser carrière na yé c'est le seul artiste monsieur Petam Susu papa Chera Boya 5e génération c'est là yé wana ça ya ngasheka mais biso le 5e génération ezali a osé ko senga ko beta na stade de Martyrs wana soka sali yango et permettre pe ça ba mususu force le lope ba bunda pe ba sala ngo pe ndenge ba vie ba salaki mabeza ke bandela jubu na mai maintenant stade de Martyrs ya Fally moi je sais que Fally d'abord tango alobaki ka obeta wana moi je disais que batu ba retourner stade de Martyrs léo na kisa ça faire na Fally ba sangani bango de ba ki ba tondisi yango te Fally mo ba retourner ngana ba na idée na ngai na ba na pona nga na minute oboy ba ko sangana bango de ba tondisi yango mais na kimutu moko ça doit se faire accompagner d'un événement. C'est quoi l'événement? Ça c'est bon, ça va original. Vous comprenez? Ba original wana ndeze bloko yo et ko retourner sur le stade. Azora pas idée mabanga. Parce que a foutu à stade plusieurs fois, a foutu mbonga stade. Promotion bandi akati annulé yemoko. Te yemoko te. Te o papa. Il y a stade né. Eza yemoko te. Une fois je me rappelle on a fait 10 ans carrière na ye. Je me rappelle une fois camarade moko azarana ya Bogar boy. Sous les kauka para Zuzu. Sous les. Aya me pas vieux pour pas que sur le stade ba tchabonga la na bango, ba lingi na bango sous concerté stade. Moi j'étais déjà stade. Na ba stade ba. Te vieux kuta kenda ne po abundela ba pesa stade. Ne ba ba o sala ba travaux à l'époque moi je connais très bien. Toi là ino nzungu mo to ino maison moko. Vieux kenda ko bundela wa vieux za député. Kenda ko bundela ba pesa bon stade. Toroza na kata nzungu moko mais c'est sika litungulu. Mais sika litungulu kweleli. Et sika litungulu kweleli tant mususu ndembe quoi place wana te donc tant sous place jour wana yo peut so yakité parce que moi j'étais là nazali na lisolo ti ba au stade ko récupérer là alors bata stade ko ba na bi réponse ko apesa ka pero na administrateur à stade de Martyrs ezalaka Mushikonke réponse apesa ko bi Mushikonke mwamba ndoida vous savez aipsa bango boy miri ya stade ko ité ce qui boit annulé et ça prompt mais muko bozala bo mona ke fobo ya mire ko ite poto zonga mbongo miri yango eza muko bo mona ke bo fobo ya obeta boye kaka bokoti bobeti bref ils ont accompagné d'événements pour l'instant fallait ça na tubité oyo ils ont bougé monde oyo comme même auto bimisa tokos Golda tokos gold réédition ils ont eu Kanaba 100 ils ont toujours Kabanzembo toujours et tout omoni siko nini soit ça là parce que ana biloko déjà que o batu ba oya ko yoka yango na stade de Martyrs yoka mselo moko ana biloko batu ba sepela no ba yoka yango na baba ko sana ba evre eza différent na ozana iloko moto eloko ba bato lamba c'est Wenge ba yine eloko moto pa beta oui ba beta stade wana l'événement ya Wenge s'appelle
déjà ko sangana komona Adolphe Wera JB Manda Marie-Paul et plutôt Emelia ezelo mo pesa Didier Marcela eza sikate Te. salama salama na ngope 25 ans ya 25 ans après eza salama mais ça officiellement te ya ba misusu basangana entre autres réseau moko RTL esangisaka ba Wera ba JB tu JB nda yakate Wera ba tutu ba nani ba yemba ba sala ba beta mais quand JB nda yakate ya on a lobby que c'est pour vous dire que ça salama na lo sikate mais ce ba officialiser en monde ezelo sika na sens nini o ba beta wana promotion ngo salama te ba chama kelele te ba lobela ngo ba tobele ba yeba raté oso comprendre mais o peneza que ezelo wa JB ba beta ne concert Adolphe Ayer oso comprendre ya ba kalele ka bongo mais oh ça se que ya et puis tant Adolphe Ayer ba Adolphe na JB Blaise Boula ça terre tant kota Wera to bona pe déjà Wera na JB na même podium mais Adolphe Ayer quitté Makaba zala quitté mais oso ya bango nyonso bakutani Marcel Simbi Bass Titi na Simbi Drum hein Makaba na solo Mbokalia na accompagnement Ali Mbona na Mbunda Emelia Kotoyo Manda Kotoyo Adolphe Atelemiao to bache prêt ba attaquer wana eza na saveur mususu yango ne déjà c'est comment que événement on s'en comprend et puis événement bon orchestre salango que orchestre moko boye est-ce que basangisi subatu on fait ça maison mère. Merci beaucoup. Comme l'émission pratiquement na souka, il y a traité la mission de Jérémy Yoka la voix de Kinshasa, auto kabone confrère nanga to sali, vraiment analyse o epiki nango mutute, to ebiki non, to sololi, ngana tuni ba question, na megi ko intervenir, na megi ko répéter sa sous question nanga et que moi ni bo comprendre que to sololi na biso très bien, na éviter to pratiquement na souka, ben tourner to bolando à travers le monde. Junior Ngimbi, je te salue. Yo na maman Solange Kawusa, bo sanga be poiniko. Ah, bosanga boy poiniko. Comment voulez-vous mutu mobimba? Ngana vanda so téléphone comme so message ko ta téléphone ngana mobanga. Oya tinda da western te. Et puis à la raté na tinda lo te o message ko ta papa osala nga poiniko na pesi mbote na mère ebisaka ye papa ovandi bondeni o boteke kwa 3 jours eleki. Tinda la Jérémy aloba bien. Donc vraiment comment moi si bozo tinda mbale kaba baza mingité. Na pesi mbote na batutu balingaka biso ngali ngobwa na ngatro te po mabanga ya poto mutu pasi mabanga kisa mutu pasi mikolo yo poto ezo ina mabe na Paris wana e pa fe na biso Léon Ngwangata ayindi si Paris wana staff mo a créé wana na terrain ya Villeneuve-le-Roi a Kunan Tabesambwe de 10h à 2h du matin. Merci Zakari Mwamba. Il nous s'équipe na boye. On dit biso to za bato to au fingate. On appelle le potier. Le potier est un faiseur d'œuvre. Na sala œuvre moro ya amour, maintenant moi fimbo la kasi on benga mettre ka chama. Moi fimbo la kati parce que vérité et ça la rappelle bien, mais to solo la ça complexe mais sans injure surtout. Na remercier yo. Ouais, merci beaucoup. Moi ti je peux ça la rappelle so bien, to kanisa pe moi mamba kala. Ma vie na bino PV Zacle. Donc to kanisa pe papa na biso vient na biso. Papa na bino vient na biso. Papa na biso vient na grand frère. Mais papa ti. Azafi na biso kaka. Papa ti. Yaya. Ah c'est patron na biso. Ti le lazanga patron. Te fait na biso te asa patron na bino, marga bengane bino bola ndekaka. Ngai na démission na nga. Te balongola bino tout. Te lokuta. Bako se bengana mutu. Sala boy, lobby kanga photo na kata bureau lingala facile publier. Non kende. Pour son na tournage te no kende. Kuna to ba pigiste. Ba cop na yo salo yo tiki. Toka sonné. Tu dois pas pigiste. Et abengani bino tout. Et puis bache peut-être so grâce d'Issasi. Bache chef à locaux. Ba so big. Merci beaucoup. Donc pratiquement la souka traité la merci. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, Babi Mohamed Moleka, papa na Elisabeth Moseka Moleka, là on repose le cœur de Charity Moleka. Merci beaucoup na confiance. Merci encore une fois de plus. Boss Yannick Nia, Balobi Rombox, boss Yannick Nia, l'homme qui détient le drapeau. Trésor Moussa Nazaro l'homme abedi. Nazaro la bilo tout babé, merci beaucoup. Na masalanga patuchi nemu, yo yebi contrôler toujours ma solo. Ya boss Yannick Nia, merci beaucoup encore une fois de plus na Didi Yamba, patron Easy Solution. Balobi Easy Solution o ye agence o ye. C'est-à-dire to bona so hotel mana ba coin, to bona so hotel mana ba victoire, to so na ba sécurité. C'est-à-dire Easy Solution za wana ba tindi mbongo, ba yo koti kelo tina ndako yo déplacer te. Merci na Jean-Paul Kabeya wetu. Garçon social, Jean-Paul Kabeya wetu. JP, merci pour le soutien. Derrière la caméra, c'était Fisto Boko, caméraman de guerre. Côté réalisation de montage, Namoni Bongo, Lionel Chamala. Lionel Chamala, vraiment Moussala Kitoko. Merci beaucoup.
Oh, telle émission, s'abonner massivement. Oh, Yabino Yango Tumba TV officiel avec Zachary Mwamba, 7M, le général de la presse internationale. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement. C'est parti! Zachary Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zachary Mwamba, le Petit Zacle. Zachary Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa.